ete tango nanga elongani bokoka bwana ona yo mondimi nakobekisa yo ndenge nini wete osilaki kobebisa elembo na yo. Et nous allons ensuite entamer notre programme. Tufukamene tutulafunga le matondo mfumo ule utukebele tukulia mvipa utumwani ni mvita za mpilamu ila utuveni tangu tukuta kene vafulo hiki mana mambeye bika mavita kuntu ututangila ni talo masumo kati tuyina mene mtoto katuna bafuana kufuanesa mseye mwani mwanda velela. Amen. Merci Bra, le jeu des questions et réponses avec les journalistes. Et nous allons terminer avec une prière. Comme nous le savons tous, il est porté sur l'actualité de l'Église kinoriste. Et donc, le lecteur qui nous dit l'avait éclairé la communauté nationale et internationale sur l'actualité de l'Église kinoriste. Tous nous savions, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et qui se dit dans nos quartiers, dans nos avenues. Aujourd'hui, nous aurons des réponses à toutes ces questions. La Bible est sur tout le plan. Donc, c'est pas on a posé la question, Bishop de Tikali, pour garder silence et discipline, et la lingua de la Bishop. Pour utiliser la langue ministre plus français, lingala, justement parce que Kikongo, ezali langue oyo bakasimo kimamo yela kibiso. Et dans le lien avec Sylvain, nous demandons directement aux intervenants de prendre la parole. Prie à sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, représentant légal, chef spirituel du kimbanguisme. Au conseil direct de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Aux chargés, aux clergés kimbanguistes tous, aux responsables des églises de sœurs tous, aux fidèles kimbanguistes tous, messieurs et mesdames tous, tout protocole observé. Nous prenons la parole devant les amis de la presse pour situer au mieux, donner une lumière spéciale et des réponses aux questions en lien avec tout ce qui se passe au sein de l'Église kimbanguiste, notamment la division observée entre les enfants de nos trois vénérés pères spirituels, Papa Tisolokele Lukelo Charles, Papa Dialungana Kiangani Salomon et Papa Diagenda Kontima Joseph. Notre exposé a 5 parties. Premier point, c'est la présentation de la structure organisatrice du point de presse. Deuxième point, c'est l'entretien entre Papa Kisolokele Lukelo Charles et la jeuneuse de Kinzungirila. Troisième point, c'est la succession au sein de l'église kimbanguiste. Quatrième point, écueil et administration du kimbanguisme de 1960 à 2022. Enfin, le dernier point, ce sont les dispositions disciplinaires en cas de flagrance. Merci. S'il vous plaît, les téléphones mettez en mode vibraire. Aidez-nous s'il vous plaît. Nalingala elobami boye
na komba tata mwana pe tata molimo santo epai ya papa Simon Kimbangu Kiangani mukonzi ya lingomba ya Kimbangisi epai ya ba conseiller direct ya papa Simon Kimbangu Kiangani chef spirituel pe représentant légal ya église Kimbangisi epai ya banganga nzambe nyonso ya lingomba Kimbangisi epai ya bandeko batambusi ya mangomba mususu epai ya bandimi ya eyamba ya Kimbangisi epai ya bandeko mususu nyonso oyo bazali kolanda biso tozwi maloba lelo biso liboso ya presse poto koka kopesa eyano na mituna ebele oyo bato bazali ko mituna topesa pole na bokabwani oyo ezali komonana entre bana oyo batata na biso misato batika notamment bana ya papa Kisolokele Lukelo Charles bana ya papa ya Lungana Kiangani Salomon pe bana ya papa ya Ngenda Kuntima Joseph exposé na biso to kaboli yango boye na bandambu mitano ya liboso tokolakisa bino biso batu tozwi maloba toza banani ya mibale masolo nini to bandaki kozala nango na bapapa c'est-à-dire bapapa bango misato papa Kisolokele papa ya Lungana pepe papa ya Ngenda mais surtout masolo na biso na papa Kisolokele et puis bokitani na kati ya lingomba et puis administration ya lingomba etamboli ndenge nini banda 1960 ti na mokolo mwalelo pe point ya suka tokopesa bino makambo ya suka oyo biso tokosenga. Voilà. Nous prenons le premier point. Présentation de la structure organisatrice de ce point de presse. Beaucoup parmi nous vont se demander qui sont ceux qui nous parlent. Pour votre information, nous sommes les descendants de ceux qui avaient accueilli et protégé l'œuvre de Papa Simon Kimbangu dans la contrée d'Nkamba, village natal de Papa Simon Kimbangu, envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ. Mingi bazali komituna ba oyo bazwi maloba ba yeko sala conférence de presse baza banani bisonde bakitani batekolo ba petit-fils pe ba arrière petit-fils ya baye bandimaka pe bayambaka musala ya Papa Simon Kimbangu ya bamboka oyo elingi Nkamba. Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, est entourée de 18 villages appelés Inzungidila, Kiayeluselemi, Diamba, ou Zunga, ou encore Ajax. Nos pères qui y habitaient étaient les premiers à accepter et à autoriser sans crainte du colonisateur belge l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu dans la contrée de Bangu pour le salut de l'homme noir et de l'humanité tout entière. Nkamba Yeluselemi ya sika ezingami na bamboka
zomi na mwami oyo babengi kinzungilila ya nkama Zunga ou Ajax biso nde bakitani ya ba oyo bayambaka musala ba oyo bato ya liboso bamona papa Simon Kimbangu pe bayoka makambo oyo ayaka nango pona lobiko ya mutu mwini. Dès le 6 avril 1921, début du ministère public de papa Simon Kimbangu, nos pères l'avaient soutenu, protégé, assisté, et ils sont restés à ses côtés jour et nuit. Tel est le rôle joué par nos pères. Le 6 avril 1921, tango papa Simon Kimbangu abandi musala, bakoko na biso bangonde bandimaka ye, bangonde bapesaka ye maboko, bangonde babatelaka ye. Rôle monene babandaki ko jouer yangwana yango peka kapiso tozo sala lelo. Oui, parmi les siens, il y avait des détracteurs, mais nos pères se remettaient toujours en cause et des cérémonies de demande de pardon auprès de papa Simon Kimbangu étaient régulièrement organisées, tout cela dans le souci de préserver l'œuvre. Parmi bakoko wana mususu pe bandimaka na bango penate bazalaka na keti na mitema, mais chaque fois likambo ndenge wana ebandaki komonana babandaki kokende pembeni ya papa Simon Kimbangu pona kosenga bolimbisi po mu ekufa te ebunga te ekende kote mususu te. Après l'arrestation de papa Simon Kimbangu le 12 septembre 1921 en Kamba et sa déportation à Lubumbashi où il fit sa prison pendant 30 ans, le village Nkamba et environ était assiégé par le pouvoir colonial belge pendant 40 ans dans le but de faire disparaître l'œuvre de papa Simon Kimbangu. Nos pères avaient fait échec aux colonisateurs malgré les brimades et les arrestations en cascade. Après kokangama ya papa Simon Kimbangu le 12 septembre 1921, Mundele asalaka nyonso pona kobangisa bato po batika kolanda papa Simon Kimbangu, mais batata na biso batelemaki ngui, bakoko na biso batelemaki ngui, batika kite jusqu'à ce que colonisateur yemoko ayaki kolemba. Maman Mouilou Marie, épouse de papa Simon Kimbangu, s'est vue arracher tôt son mari par le colonisateur. Elle fut abandonnée des années durant avec ses deux enfants, dont papa Dialungana Tangani Salomon et papa Dangenda Untima Joseph. Maman Mouilou, mwasi ya papa Simon Kimbangu, tango mobale na kangami, atikalaki na pasi, ye na bana. Pasi makasi pena, bana mibale. Papa Dialungana Kiangani, na papa Diangenda Untima. Malgré ces difficultés, maman Mouilou Marie a su garder l'œuvre de son mari durant toute la période de clandestinité. Malgré pasi wana me mama Mouilou atinga makika akanga makina musala atika kite. Elle recevait, nourrissait, logeait le monde de tout venant avec l'assistance de nos pères des villages environnants Nkamba. Elle organisait enfin des cérémonies de prière en cachette et ce jusqu'à sa mort. Malgré nyonso wana me mama Mouilou abandaki koyamba batu oyo babandaki kouta musika bazoya koluka lobiko koliesa bango kolalisa bango pe kosalela bango makambo ndenge na ndenge nyonso wana babandaki kosala ngo na bakoko na biso. À Kinshasa, nos pères avaient libéré des espaces dans leurs parcelles
pour organiser des prières, scolariser les enfants chassés des écoles des missionnaires. Nous citerons à titre illustratif quelques parcelles situées sur des avenues telles que Lopori, Bosujano, Sandoa, Bongandanga, Maluku, Kapanga, etc. etc. Bakoko na biso basimbaki pena mosala ya papa Simon Kimbangu parce que bapesaki même bamapangu na bango ba espace pona bakelasi ndenge toyebeli bana oyo balandaki bana oyo batata na bango balandaki papa Simon Kimbangu babenganaki bango na bakalasi ya bandeko mususu me bakoko na biso bapesaki bisika oyo makambo wana nyonso ebandaki kosalama awa na Kinshasa. Topesi exemple ya Lopori, Busujano, Sandoa, Bongandanga, Maluku, Kapanga, Njili, j'en passe. En 1960, alors que le corps de papa Simon Kimbangu décédé et enterré à Lubumbashi devait rentrer en Kamba, son village natal, l'église étant dans ses premiers jours après sa reconnaissance officielle par le pouvoir colonial belge, elle n'avait donc pas un véhicule digne qui devrait transporter le corps de papa Simon Kimbangu, moins encore celui qui devrait transporter les voilà, donc les 3 fils de papa Simon Kimbangu. En 1960, tangu bake kozwa nzoto ya papa Simon Kimbangu oya waka na 1951, lokola lingombe zalaki na ebandeli ezalaki na ba moyen te bakoko na biso bamitungisaki makasi nzoto ya mukonzi na biso ekozonga ndenge nini na Nkamba po ekoki kokende na mituka ya ba commerçante basarrangeaki de façon que bapesa lokumu na nzoto papa Simon Kimbangu yangwana batu mususu malgré bazanga kimbongo me bapesaki ba mapangu na bango a crédit po basomba mutuka ya sika oyo ebengami zunganisa yangwana nde mutemema nzoto ya papa Simon Kimbangu tina Nkamba basuki wana te batali pe bana ya papa Simon Kimbangu oyo bazako benga manatango wana bamvoala bako kende ndenge nini pona ko accompagner nzoto atata na bango bakoko na biso basomba ki voiture ya sika oyo babengi décapotage po emema ba papa bango misatu tina Nkamba. Ainsi donc, certains de nos pères de Kinzungidi la Jérusalem Diampa avaient hypothéqué leur parcelle pour l'achat d'un véhicule neuf, Zunganisa, qui avait transporté le corps de papa Simon Kimbangu, et une voiture décapotage de luxe qui avait transporté les voiles, donc les 3 fils de papa Simon Kimbangu, qui avaient accompagné le corps jusqu'à Nkamba, mais aussi, à côté, il y a eu achat d'un camion de marque Ben pour les différents travaux. Voilà. Simanango yaki pe ko somba Ben ya munene nyonso wana ezalaki kaka pona ko lakisa attachement ko soutenir mosala ya papa Simon Kimbangu oyo bango bandimaka pe babetelaka tolo. Maintenant nous prenons le point 2. Entretien entre papa Kisolokele Charles, fils aîné à papa Simon Kimbangu, et la jeunesse de Kinzungidira Yerusalemi Diampa, communément appelé Ajax. Tokoti siko na deuxième point, masolo ya papa Kisolokele Charles Daniel na bisoba na Ajax, jeunesse ya Kinzungidira Yerusalemi Diampa. À plusieurs reprises, papa Kisolokele Charles s'entretenait avec l'Ajax, structure créée par lui-même. Mbala mingi papa Kisolokele abandaki ko solola na biso bana Ajax ayebisa biso makambu ebele oyo tozanango oyo tokoyebisa bino. Premier point, à travers ces causeries, papa Charles Kisolokele nous parlait de sa vie
lorsqu'il était en relégation à Boma dans le Congo central. Papa Charles Solokele nous préparait à cet effet pour contenir les problèmes à venir après leur mort, tels que nous les vivons aujourd'hui. Il nous dira clairement que le désordre, s'il y aura, partira de la Gombe, avec l'accompagnement des enfants de papa Leki, donc papa Diangela. Mukolo moko papa Kisolokele asololaki na biso kuna na ndako ya Nzambe ya Ngombe Kinsuka na Nkamba. Mukolo yango ayaki na bana ni mibale, mama Mariane Nteke pe papa Firmin Lukibanziladio oyo azalaki pe mwana na ye. Na masolo wana ayebisaki bomoi na ye ndenge nini ye batinda ye na boloko, ndenge nini bakangaka ye batindaka ye na boloko. E abombaki eloko te, alobaki mikolo ezoya soki mobulu ekokota na lingomba ekobanda na ndaku na ye na Gombe pe ekoya kosuka na ndaku na ya Leki na ye papa Diangenda Kuntima na Mokoto. Deuxième point, tout le monde le sait que de l'union de papa Simon Kimbagu et de maman Mwilou Marie naquit 3 enfants, dont papa Kisolokele Lukelo Charles, papa Dalungana Kiangani Salomon et papa Diangenda Kuntima Joseph. Batu nyonso bayebi ke papa Simon Kimbangu na mama Mwilou babota bana misatu. Papa Kisolokele Lukelo, papa Dalungana Kiangani pe papa Diangenda Kuntima. Papa Kisolokele Lukelo yende mwana ya yam. Troisième point, papa Kisolokele Charles est le fils aîné de papa Simon Kimbangu, né le 12 février 1914 en Cabo. Il fut arrêté et relégué à Boma à l'âge de 7 ans. Il a passé toute son enfance et toute sa jeunesse loin de ses parents dans le seul but de lui faire oublier la vie de son père en termes de lavage de cerveau. Papa Kisolokele yende mwana ya liboso ya papa Simon Kimbangu na mama Mwilou abotami le 12 février 1914. Bakangi ye à l'âge ya 7 ans, mwana muke. Batindi ye musika ya baboti na ye na Boma kuna nde akendeki kosala boloko. Basala kiango pona nini? Parce que bayebaki ke papa Kisolokele ye mutazalaki plus attaché et pas ya tata na ye, ayebaki makambo ebele esengelaki balongola ye makambo wana nyonso na moto, lavage de cerveau. En 1989, pendant la période de 5 mois passés par nos pères spirituels en camp, papa Charles Kisolokele avait entretenu la jeunesse de Kinzungidila, qui a eu le Sélémiliampa dans le temple de Ngombe Kinsuka. Voici ce qu'il nous avait dit. Moi, Kisolokele Charles, je n'ai pas encore écrit un livre. Aujourd'hui, je commence à rédiger mon livre à travers vous, Ajax. Ce jour-là, papa Kisolokele Charles était accompagné de 2 de ses enfants biologiques, notamment papa Firmin Luki Banzeladio et maman Mariane Nteke. Ensuite, il va pointer du doigt ses 2 enfants pour dire, vous êtes des frères et sœurs avec Ajax. Restez soudés à tout moment, en toutes circonstances. Vous, Ajax, prêchez la Bible et les us et coutumes à vos frères. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Le bangisme est l'héritage de l'homme noir. Prenez beaucoup de soins pour cette église. Combattez tout ce qui se lèvera contre elle pour la détruire. 3. Si quelqu'un se lève contre vous parce que vous protégez cette œuvre,
n'ayez pas peur. Levez-vous tous comme un seul homme pour le mettre hors état de nuire. Moi qui lequel je suis votre capitaine, je combattrai à vos côtés. 4. Soyez les protecteurs ou mieux les gardiens de la tradition du kimbangisme. 5. Enfin, lorsque nous ne serons plus en vie, je vous demande, vous et nos enfants et mes enfants biologiques, de suivre les enfants de Papa Dialungana Salomon. Faire le contraire, vous serez perdus. En 1989, bakimbangiste bayebi, papa bavandaka na nkamba pendant 5 mois. Baumela kapungu. Na période wana nde papa kisolokele asololaka na biso mingi. Mukolo wana na masolo na ngombe kinsuka ayaka na bana na ye mibale. Mama Mariane Nteke pe papa Firmin Lukibanzilaju. Na biso bana Jacques. Alakisi biso bango. Ba oyo baza bandeko na bino. Bozalaka na bango musika te, bokangana. Bote ya bango makambu ya Nzambe pe makambu ya bukoko. Bobate la lingomba pamba te lingomba oyo ezali richesse makasi pona mutu mwindu pe pona mukeli mobimba. Bozala vraiment angele. Soki bomoni mutu alingi abebisa lingomba, botelemela ye, bobanga ye te. Botelema boloba. Soka alingi kobangisa bino, bino pe bobangisa ye. Nga nazali sima na bino, pongande munaza kapita na bino. Bozala babateli ya mibeko ya lingomba, ya coutume ya lingomba, pe ya tradition ya lingomba, po bino bozali ba gardien na yango. Toujours en 1989, Papa Kisolokele, dans sa résidence de Ngombe Kinsuka, en Kamba, il nous réunira de nouveau cette fois-ci, accompagné de 3 de ses enfants biologiques, notamment maman Mariane Nteke, papa Firmin Lukibanziladio et papa Menza Kiangani André, pour un autre entretien. Il nous rassure que durant son séjour dans le bas fleuve Boma-Itiela, il a eu pas mal de problèmes. J'ai eu des enfants avec 4 unions. Tout ça s'est réalisé contre ma volonté, d'autant plus que j'étais en relégation. Mbala ya mibale ayaki kosolola na biso na période wana ezalaki na kati ya ndako na ye, ndako papa Kisolokele na Ngombe Kinsuka kuna na Nkama. Abengi biso bana Jacques, ye ayaki azalaki accompagné na bana na ye misato. Mama Mariane Nteke, papa Firmin Lukibanziladio, pe papa Mbenza Kiangani oyo azali encore en vie, mwana ya ndeko na ye papa Dialunga. Na mukolo wana papa Kisolokele ayebisi biso vi na ye abombaki kutu te. Alobi vi na ye ya libala, vi na ye na basi. Alobi na biso na ba fleuve na kendeki, nazalaki moumbu, nazalaki mokangami. Makambo ebele esalamaki kuna, ezalaki na posa na ngai te, ezalaki na volonté na ngai te. Ponga nazalaki esclave, moyen ya koloba ezalaki te. Nabalaki basi mine pe na boti bana na bango. Ma première femme s'appelait Maman Wamba et j'avais épousé sous l'impulsion de l'autorité coloniale belge. De cette union naquit 2 enfants, tous décédés.
Ma deuxième femme s'appelait Maman Seke Marie. Mais nous n'avons pas eu d'enfant. Ma troisième femme, mariée toujours sous l'impulsion du colonisateur, s'appelait Maman Ntsassa Hélène, avec qui j'avais eu 3 enfants, tous en vie. Ma quatrième femme, que j'ai épousée avec la volonté de mon père, Papa Simon Kimbangu, s'appelait Maman Ntsalulu Akanda Pauline, choix de mon jeune frère cadet, Papa Dangenda Joseph. Moi, si nanga ya liboso, oyo baba lisaki ngai, ezalaki Mama Wamba. Tobotaki na ye bana mibale. Bana wana, lelo basi bakufa. Me bayaki kokabwana na mwasi wana. Parce que mwasi wana, alingaki ko empoisonné, attentaki ko empoisonné Papa Diangenda. Oyo azali leki ya Papa Kisolokele. Makambo wana tango yebani libala wana ekufi. Baye kopesa ye mwasi ya mibale ezalaki toujours contre sa volonté parce que azalaki muuma. Mama Seke. Mais mwasi wana babotaki na yete. Baye ko balisa ye mwasi mususu. Mama Ntsassa. Wana pe azalaki mwasi ya volonté na yete. Baboti na ye bana misato. Mwasi ya mine ye wana nde aye kobala na lotomo ya tata na ye. Papa Simon Kimbangu. Mwasi wana mutakendeki kobala ye ezalaki ye moko Papa Diangenda. Wana nde baboti na ye susu bana ebele. En ce qui concerne ces enfants biologiques, y compris nous, Ajax, Papa Kisolokele Charles avait responsabilisé une fois le révérend Zinga Kinsukulu Aron pour régulièrement nous enseigner la Bible, notamment l'histoire d'Abraham. Une fois, en présence de lui-même, Papa Charles Kisolokele Lukelo, le révérend Zinga Kinsukulu Aron nous avait prêché et apporté une lumière sur la situation de 2 enfants d'Abraham, entre autres Isaac et Ismaël. Et l'enfant qui était concerné par l'héritage spirituel fut Isaac. Genèse 21, 9 à 12. Namukolo wana, Papa Kisolokele abengaki révérend pasteur Nzinga Kinsukulu. Apesi Bible. Alobi teya bana Ajax na bana nanga bazali awa. Parce que ngai nazana makambu oyo Abraham azalaki nango. Na boti na bana na basi ebele. Ne Papa Nzinga Kinsukulu azwaki Bible. Ateyaki biso esika Papa Simon Kimbangu, Papa Kisolokele alakisaki ye na makambu ya Abraham. Ndenge toyebeli Abraham abalaka mwasi ya liboso Sara. Babandaki kobota te. Aye kozwa mowumbu na ye. Baye kobota ne mwana Ismaël. Après ne Sara ayaki kozwa zemi aye kobota Isaac. Référence biblique yangwana bapesi. Papa Kisolokele a insistaki makasi na likambo wana. Alobaki nga na boyi sima na ngai makambo ezala. Na ndenge naza lelo na tia poele pole mukolo nga na kozala te banani oyo bakoyingela na bokonzi oyo ngai bana oyo kaka na boti na libala na Mama Ntsalulu Pauline bangonde batu bakoyingela na bokonzi na ngai na bokonzi ya Nzambe. Après ces enseignements, Papa Kisolokele Charles reprendra la parole. Hier c'était Abraham, aujourd'hui c'est moi Kisolokele qui vis dans cette situation. Parmi
tous mes enfants, ceux qui ont droit à l'état spirituel, sont des enfants issus de l'union Kisolokele, Charles et maman Nzaluru Pauline. Les autres enfants sont l'héritage de ma famille. Je vous dis ces choses pour qu'il n'y ait pas de désordre après ma mort. Notez bien, M. Mbouati, qui a marié maman Micheline Kia, fille de papa Kisolokele, Lukelo Charles, tenait à prendre part à cette causerie qui avait eu lieu à Ngombe Kinsuka, en Cap. Et papa Kisolokele Charles s'adressa à lui en ces termes. Cette causerie ne concerne que moi et mes enfants biologiques et la JAX. Mécontent, le gendre de papa Kisolokele se confiant à papa Dangenda Kuntima et s'exprimant en ces termes. Awa yo vandi, papa Kisolokele akwezi gouvernement na yo. Azali kosala gouvernement na bana ya Ajax. Na mukolo wana papa Kisolokele a insistaki makasi. Bana oyo bakoyingela ngai na bokonzi ya Nzambe ezali kaka bana oyo na botina mama Nzalulu Pauline. Bana mususu bakende na famille ye moko akoyeba akosala na bango nini na boyi bitumba ebima na kombo na ngai na tikali kobongisa likambo wana na mukolo ya masolo wana Puati oyo azali bokilo ya papa Kisolokele po abala mwana papa Kisolokele mama Micheline alingaki kaka akota na masolo wana po yepe a assisté. Mais papa Kisolokele alobi masolo oyo eza ya yote kende masolo oyo eza kaka ya bana nanga oyo nga na boti na bana Ajax. Puati na kanda wana alongwe na Ngombe Kinsuka amati na nkamba esika papa Dangenda zalaki aye kokosela papa Kisolokele makambo. Aye koyebisa papa Dangenda awa yo vandi awa yaya na yo kuna na Ngombe Kinsuka asa kwei gouvernement na yo aso sali sa réunion na bana Ajax makambo nge banda na ngokala akwei gouvernement na yo otika lisusu mukonzi te papa Dangenda pe na bunzoto etungisi ye. Mais na pokwa na ngolo kola babandaki kokutana tango papa Kisolokele mati na nkamba bakutani na papa Dangenda avant bakende prière ya pokwa. Papa Dangenda yebisi mbuta nazana likambo na lingi na longola baye kofunda yo pa na ngai Puati aye kofunda yo pa na nga yo sali gouvernement mususu osali si réunion kuna na bana Ajax. Papa Kisolokele ayebisi papa Dangenda oh papa leki oyebi te makambo nini nga nazalaka nango makambo ya pasi yango na vandisaki bana Ajax na bana na ngai pona te ya bango pona lingi kozala na nyongo te soki lobi naza na nga susu te batu batikala koloba ke voilà makambo soki baby soki lingombe baby ngai Kisolokele. Papa Dangenda lobi ah merci mbuta lokolo lobi na ngande ngwana na comprendre nde bayoka na kisusu bango mibali makambo ngi bandakala. Voilà, par ces propos, Papa Dangenda était tourmenté et lorsqu'ils se sont rencontrés avec son frère aîné Papa Kisolokele Charles, Papa Dangenda va lui poser la question: grand frère, qu'est-ce que ce que j'ai appris? Notre gendre Puati est venu vous accuser chez moi comme quoi vous avez tenu une réunion avec la jeunesse Kinzungidila, Ngombe Kinsuka, en camp. Papa Kisolokele va réagir en disant: Papa Leki, ngeme zimba na mamu yina kele na munu, yina mevandisela ka bana na munu na bana ya Ajax, samu kutula lumière, pamba ve, muzora kwenda na mfuka ya mutu ve. À cette réponse, les violons se sont accordés avec son frère cadet, Papa
d'Angenda Kuntima Joseph. Nous passons maintenant au point 3. Succession au sein du kimbangisme. Papa Simon Kimbangu fut arrêté le 12 septembre 1921 en Cap, son village natal, puis acheminé en Djoumou, où résidait le chef coutumier et médaillé Mvouti Nompetelo. Avant que Papa Simon Kimbangu soit acheminé en Bandangoum, où il fit sa prison et condamné pour sa déportation à Lubumbashi, les anciens, nos pères donc, lui avaient posé une question. Boutamoun, grand-père, vous êtes en train de nous quitter, qu'est-ce que vous nous laissez? Papa Simon Kimbangu répondit, je vous laisse la Bible. Point ya misatu, bokitani na kati ya lingomba. Papa Simon Kimbangu akangami le 12 septembre 1921, bamemi eti na mboka Nzundu, esika chef médaillé azalaki, esika loyalo azalaki. Tango bakomi kuna, simanango bambuta batuna kie, papa, yo muto pesi biso espoir, yo muto yeli biso likambo kitoko, siko bakangi yo olingo kende, kolele zalaki, pasi zalaki, pasi zalaki, batu mususu balingaki ko se révolter, parce que mutu oya memeli bango likambo ya kitoko, baye ko kangaye. Melokola bakoko bazalaki mayele batuni, mbuta mundu awa yozo kende utikeli biso nini. Ne Papa Simon Kimbangu azwaki mukanda ya Nzambe Bible alakisi bango nyonso bokoloka otala ngo na kati ya mukanda o. Et lorsque nous regardons dans la Bible, la succession est patriarcale. Au sein du kimbangisme, le chef spirituel est désigné par révélation divine. Sa succession est réglée par le pouvoir discrétionnaire du chef spirituel en fonction. La succession est patriarcale. Nous l'avons précisé. Na kati ya Bible, na kati ya mukanda Nzambe o Papa Simon Kimbangu atikeli biso, soko tali bokitani na makambo ya Nzambe, ezokende kaka na tata na mwana na ye ya mobali. Yangwana na kati ya Bible tokotanga, Abraham ba succéder pa ya Isaac. Oyo azalaki mwana na ye. Isaac ba succéder epa ya Jacob. Jacob va succéder et pas à Joseph. Ainsi de suite. Toko kende mulai. Tata na mwana kaka ya mubali. Mwana nkazite. Tata mwasite. Tata lekite. Nevete. Na kati ya lingomba na biso. Loko leza lingomba ya molimo. Bokitani. Ezalaka kutu susu problème te. Pour Papa Simon Kimbangu asabongi sango. Asabongi sango kala. Mukonzi oya vandi na ngwende na kiti ya bokonzi. Yewana nde amonaka. Yewana nde akopona. Oya koyingela na kiti ya bokonzi. Au sein du kimbangisme, le chef spirituel représentant les gars en fonction règle la question de sa succession. Notez. Son éminence Papa Dangenda Kuntima Joseph, chef spirituel représentant des gars du kimbangisme, avait réglé la question de la succession de leur vivant en 1968 en désignant lui-même le chef spirituel représentant des gars premier adjoint en la personne de Papa, de sa grandeur, Papa Sorokele Luke Charles, et le chef spirituel deuxième adjoint à la personne de sa grandeur, Papa Dialungana Tiangani Salomo. Na kati ya lingomba na biso, lokola ndenge to lobi, mukonzi oyo avandi na kiti yende mutu akopona oyo akoyingela ye. Yangwana to monaka na 1968 déjà.
ye moko papa Diangenda oyo azalaki mokonzi aponaki bandeko na ye papa Kisoloke le premier adjoint pe papa Dialungana deuxième adjoint. Sa grandeur, papa Dialungana, il disait que tout ce que j'ai dit, voyons le moniteur congolais numéro 4 du 15 février 1968 qui fixe bien l'opinion. Son immense papa Diangenda Koutima Joseph, le représentant chef spirituel, est mort dans la même année, en 1992, après la mort du représentant légal, chef spirituel, premier adjoint, sa grandeur papa, sur lequel nous Charles. De plein droit, la direction de l'église revenait au représentant légal, chef spirituel, deuxième adjoint, que papa Dialungana Kiangani Salomon. Lokola papa Diangenda Kuntima, oyo azalaki mokonzi. Bakufaki mbula moko na premier adjoint na ye papa Kisoloke le Lukelo. Yangwana papa Dialungana Kiangani oyo azalaki deuxième adjoint ayingelaki na bokonzi wana simaliwa ya biso ya bango mibale. Puisque le chef spirituel est pas légal en fonction qui règle la question de sa succession. Voici ci-dessus la dernière volonté de papa Dialungana Kiangani Salomon, fils de papa Simon Kimba. Il dit ceci: papa Simon Kimbangu Kiangani, l'aîné de tous les princes héritiers de l'héritage spirituel, c'est lui qui prend la direction du kimbangisme. Papa Dialungana Kiangani avant atika biso, avant akufa, atika laki déjà popona oya koyingela na bokonzi. Parce que bakosaka biso mingi, biso to sala boye, biso to pona boye, lukuta. Ye moko papa Dialungana avant akende, atika laki kopona parmi bana nyonso, aponaki papa Simon Kimbangu Kiangani oya zalelo mukonzi ya bule pe mukonzi ya lingomba kimbangiste bakosa biso susute. Le kimbangisme lors de la première assemblée générale extraordinaire convoquée en Kamba par sa divinité papa Simon Kimbangu Kiangani du 16 au 23 octobre 2001 avait matérialisé cette disposition rejetée par les enfants des lignées papa Kisoloke le Lukelo Charles et papa Diangenda Kuntima Joseph. Lingomba a convoqué qui assemblée pour na ko entériner bukonzi ya papa Simon Kimbangu Kiangani ndenge salamaka. Parce que yende papa Dialungana tikalaki kopona. Lingomba asalaki assemblée pour atelemisa ye mais décision wana bana ya papa Kisolokele na bana ya papa Diangenda Kuntima baboyaki yango, baboyaki oyo tata na bango atikalaki kopona. Kinzingilega ka yelo selemi liamba note et précise que sa divinité papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal du kimbangisme, désignera sans aucun risque son successeur parmi les conseils directs. Lelo biso kinzungidi la Ajax toyebisi bino bosimba botiango na mitu ke soki tangu ekoki papa Simon Kimbangu Kiangani lokola biso nyonso toza koleka soki alingi akende ye muta kopona oya koyingela ye na kiti ya bokonzi e mutu wana kopona akozala kaka parmi ba conseiller direct oyo bazana ye mutu akosa bino te toyebisi bino lelo. Maintenant nous passons au quatrième point. Écueil et administration du kimbangisme de 1960 à 2002.
Le mouvement Kimbanguiste fut officiellement reconnu comme église le 24 décembre 1959 par les pouvoirs coloniaux belges suivant l'arrêté numéro 2211/846 pris par le gouverneur de province Beaumont, suivi ensuite de l'ordonnance accordant la personnalité civile signée le 1er décembre 1960 par le président de la République Joseph Kasavubu. Awa tolobi que Lingoma na biso ebanaka to ebimaka officiellement le 24 décembre 1959. L'arrêté ezomaka na yeme gouverneur ya province à Kinshasa comme na monsieur Beaumont. La structure au sommet de l'église en 1960 prévoyait en ces temps-là un seul représentant légal qui n'avait ni adjoint ni suppléant. En 1960, Lingoma na biso le Kimbanguiste qui représentait na Papa Daniel Kuntima en qualité de représentant légal, sans adjoint ni suppléant. Le conseil des anciens entérinera Papa Joseph Daniela en qualité de représentant légal, tandis que ses deux frères biologiques, Papa Kisolotel Charles et Papa Dalumana Ganga de Salomon, furent considérés comme princes héritiers et conseillers. Atangouana, Papa Kisolotel, l'aîné de Papa Simon Kimba, na Papa Dalungana, Mukolobe à Papa Daniela Kuntima Joseph. Bango Bazalaki, ba prince héritier et ba conseiller, il y a l'Ekna Bango qui est désigné représentant légal à l'Ingoma ya Kimbanguisme. Cette organisation a demeuré jusqu'en 1967 où le Kimbanguisme était administré par un collège exécutif composé de un représentant légal, 3 représentants légaux, premier suppléant, 3 représentants légaux, deuxième suppléant, un secrétaire général et son adjoint, et des délégués provinciaux. En 1967, donc de 60 à 63, Lingomba est un collège exécutif. Kaka Yemoko Papa Dangela, sans adjoint. À partir de 1963, les Lingombe Vandaki, Babimiste Benan Notion, il y a un collège exécutif. Yemoko Atamsaki Yamo, Né Mbalo a vu 3 représentants légaux, premier suppléant, P a vu 3 représentants légaux, deuxième suppléant, P a vu 3 présidents inspecteurs, P a vu un secrétaire général et son adjoint. Et en province, ce sont les délégués provinciaux. Ça, c'est de 63 à 67. Une année après, c'est-à-dire en 1968, les 2 frères biologiques de Papa Daniel Nakuntima, Joseph, représentant légal, chef spirituel, ont été élevés au titre de représentant légal, chef spirituel, premier adjoint, et Papa Kisorogel Lukelo, et deuxième adjoint, Papa Dalouman Gangani Salomon. Moura Mokom délégati, 66-68, et le Ngome vendu cette fois-ci, Poni, et 2 adjoints pour un représentant légal. Donc, Papa Kisorogel Lukelo Charles, il a commis représentant légal, chef spirituel, premier adjoint, et Papa Dalouman Gangani Salomon, il a commis chef spirituel, représentant légal, deuxième adjoint, 1968. C'est ici l'occasion de signaler qu'entre 1960 et 1970, le représentant légal spirituel Papa Daniel Nakuntima Joseph fut très combattu par quelques collaborateurs qui voulaient les renverser et prendre la direction de l'église. Nous citons le cas de Mwanda Vital, Padi Simon, Simautoko, Bamba Emmanuel, etc., etc. Ceux-ci avaient quitté volontairement le Kimbanguisme pour aller créer, chacun selon sa foi, sa confession religieuse. Entre 1960 et 1970, 1963, n'a pas fleuve. Tout à l'heure, du papa Mpadi, yé à Salaka église de Noir, Salaka Kimbanguiste. C'est un peu comme papa Bamba Emmanuel, yé pe Abimaga na yé. Tant que comme papa Simaou Ntoko,
total pe kombo ya papa ndwani ni pamba te mwana na yemoko na 1964 mwana na yemoko Chamushi asalaka lingomba ya Ntwala Niste. Les statuts de 1968 furent revisités en 1976. Outre le représentant légal chef spirituel et ses deux adjoints, les 3 représentants légaux premiers suppléants, les 3 représentants légaux deuxième suppléants, le secrétaire général et son adjoint, 3 présidents inspecteurs complètent l'effectif au niveau central. Tandis qu'au niveau provincial, outre les délégués provinciaux, les inspecteurs régionaux et secrétaires régionaux complètent l'effectif. En 1976, révision statut et les sous à niveau provincial, c'est-à-dire qu'il y a des délégués provinciaux, sikoyo lingoma bakisi ba délégués régionaux et ba secrétaires régionaux. L'organisation de 1976 a demeuré jusqu'en 1992. Notez ici que les dispositions des textes régissant l'église Kimangiste sus-évoquées prévoyaient qu'en cas d'absence du représentant légal, chef spirituel, premier adjoint, c'est le chef premier adjoint qui assure la direction du humanisme. Si celui-ci n'est pas là, c'est le représentant légal, chef spirituel, deuxième adjoint qui prend la relève. Il se fait cependant que le représentant légal, chef spirituel, premier adjoint, est mort après son premier adjoint dans la même année en 1992. La gestion de l'église revenait de plein droit au deuxième adjoint qui est Papa Dangola Gangani Salomo. Légal, Papa Dangola qui a 2 adjoints, premier et deuxième. Mais en 1992, le premier adjoint à Tikibiso, Papa Gisolokele. Et dans le moment Papa Dangola appelle le représentant légal accueilli. Le représentant légal, deuxième suppléant. Papa de Lungana a tikali yemo konde ye azwaki de fait le ngomba. Le représentant légal chef du deuxième adjoint prend la gestion du humanisme. Tant qu'il y a il n'a ni adjoint ni suppléant. Parce que Bayane mi baliwana bakei. Du 3 au 12 avril 1993. Papa de Lungana convoqua une assemblée internationale en Cap, Nouvelle-Jérusalem. Tout une l'œuvre de son successeur. Tant que Papa de Lungana a vu Mukumba, a bengisi ba collaborateur, nous surtout à Papa de Angenda, à cette assemblée internationale du 3 au 12 avril 1993. Premier constat amer est que Papa de Lungana Gangani Salomo a pris la tête de l'église parce qu'il était dans la succession. Il était le seul à tirer dans la succession. Le représentant légal chef spirituel deuxième adjoint. Aucune démarche n'avait été menée auprès du ministère de la Justice et garde des Sceaux pour l'obtention de la dette ministérielle de reconnaissance de son pouvoir par le secrétaire général. Azan adjointé. À collaborateur de Papa Dangola, notamment le secrétaire général Papa Dundadela Lucien, qui était le directeur du cabinet de Papa Dangola. Papa Dangola a reconduit Bango. Papa Dangola a reconduit Bango. Mais tant qu'on a reconduit Bango, démarche de mon côté et Salama qui est le ministère de la Justice pour arrêter ministériel pour reconnaître le pouvoir de Papa Dangola. Ça c'est le premier. Et que les enfants de l'île, Papa Gisolokele et Papa Dangola Koutima Joseph, ils empiétaient volontairement le pouvoir du nouveau représentant légal, chef spirituel, représentant légal Papa Dangola, dans la mesure où des pays entiers, des provinces et des paroisses étaient occupés par ces enfants au mépris des textes qui régissaient l'Église. Deuxième constat, Mukumba, Tamsalingomba. Et mon anaki est que Bana ya bande konaye, Papa Gisolokele ya Gombe, Papa Dangola ya Mukoto. Bakomaki ko wela musala na ye nakisa. Tobengi empiètement. Nakisa entre 92, 95, 96, 97. Tomonaki Papa Firmin à Kangi Brazzaville. C'est un pays. Avant Likuna, à Kongotamsano. Tomoni Papa Dieu donné Toto. À Kangi Mbujimai. Province de Mobimba, à Kangi Yango. Pendant que
Tata Pango a bien mis le représentant légal, chef spirituel, plein à Zawana. Totali, Paul Solokele, a Kangi, paroisse à Nyangara, a Kangi Angola. Totali, Jacob, a Kangi, paroisse Yamakara. Totali, Papa Charles Dengeda, a Kangi, paroisse Yanjil. Le structure de l'administration qui m'engage. L'Assemblée internationale dont les travaux étaient coordonnés par le secrétaire général et directeur de cabinet, tous deux reconduits, avaient proposé pour une bonne coordination de l'administration de l'Église un secrétariat international dirigé par un secrétaire général et 2 adjoints, dont l'un était originaire de l'Angola et l'autre du Congo Brazzaville. Et mon a dit que c'est-à-dire 2 ans plus tard, mon boulot est Koti. Papa de Lungana qui est titré, mon conseil de Ngomba, à revoir tout ce statut où il s'est en 1993. Papa d'Angenda, qui a dit que nous désormais, secrétariat, ils ont dirigé le secrétaire général Moko avec 14 secrétaires généraux adjoints. Tout le monde qui est en Ngomba. Ces dispositions n'avaient pas rencontré les attentes des anciens collaborateurs de Papa Dangenda Kuntima Joseph. Disposition wana et Sepelisaki, ancien collaborateur de Papa Dangenda était au secrétaire général, le directeur de cabinet. D'ores et déjà, le conflit éclate. 2 camps vivent à couteau tiré dans un même ensemble qui est le kimangisme. Au sein de l'île kimangisme, comme il y a 2 camps. Tous vivent à couteau tiré. Il y a un camp, mon côté, à la tête, tout le monde a l'ancien secrétaire général Papa Ndadila, na Babenensiru, et de l'autre côté, tout le monde n'a pas de Goya. Nous sommes en 1997. Les nouveaux représentants légaux spirituels se retrouvent à Kinshasa en visite pastorale. Papa Dalungana a à Kinshasa. Les voix s'élèvent de part et d'autre pour que le statut de 1961, 1963, 1967, 1968 et 1976 soit révisité ou refondu en un texte unique. Quand Papa de Lumana a yé na Kinshasa, en 1997, l'ingomba est monique non, il faut que un statut moko. Le statut non surtout te répondre à nous. De ce point de vue, les révérends Ndala et Benansir, respectivement secrétaire général et directeur de cabinet, qui contrôle des groupes des enfants de l'île Papa Kesolokele Lukelo Chan et Papa Ngenda Kuntima Joseph, ont un projet de statut. Tandis que les groupes de Papa Dalungana, qui est le chef attitré, le représentant légal, Yépe Soussou, le collaborateur n'est pas ça, sous statut. Donc, 1997, comme il y a 2 statuts, 2 projets à statut. Mais tu préciser que les 2 projets de statut, mon côté, l'État a Yébaka. Mais du moins, au Salaka, il y a Oyo, Konjaboule, Papa Dalungana Kangani, à Tchakaloubo. 3e constat, amen. Les groupes sous contrôle du révérend dans la zone du ciel et Benansir, respectivement secrétaire général et directeur de cabinet, chef spirituel en fonction, ont un projet de statut, tandis que les collaborateurs fidèles aux représentants légaux, chef spirituel Papa de Monakangazi, ont aussi un projet de statut. Aucun des 2 statuts était agréé par le ministère de Justice. Toutefois, le kimangisme est administré par les statuts approuvés par le chef spirituel et le mandat légal de passe Salomon de Lumana Kianga. Le 16 août 2001, le représentant légal quitta la terre des hommes. Papa de Lumana Kianga accueilli à Tikibiso le 16 août 2001. À sa mort, à cette date-là, les ambitions pour sa succession se font manifester parmi les petits-fils de Papa Simon Kimba et lignés Papa qui se le Charles et Papa Ngenda Kuntima Joseph, foulant ainsi au pied la dernière volonté de Papa de Salomon exprimée dans les lignes précédentes.
Du 16 au 23 octobre 2001, Papa Simon Kimbangu Tiangani, l'aîné de tous les petits-fils de Papa Simon Kimbangu, convoque l'Assemblée générale extraordinaire en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Parmi les décisions de l'Assemblée qui avait réuni 213 participants venant de tous les coins où est implantée l'église. 1. Selon la dernière volonté de Papa Yaroumana Kangani Salomon, dernier enfant des enfants de Papa Simon Kimbangu. C'est lui dit que le chef spirituel, c'est Papa Simon Kimbangu Kiangani. C'est celui le représentant légal, chef spirituel du Kimbanguisme. 2. Les autres enfants de nos trois papas, tous, ils sont des conseillers spirituels. Ça, c'est l'Assemblée de 2001. Alors, le quatrième constat amer, c'est quoi? Est que ces décisions sont boudées et rejetées en bloc parmi les enfants des lignées Papa Silokele Lukelo, Charles et Papa de Védakoukima, Joseph. Ça, c'est 2001. Une année de crise s'installe, c'est-à-dire le Kimbanguisme n'a pas officiellement un représentant légal, chef spirituel. Du 7 au 21 octobre 2002, Papa Simon Kimbangu Tiangani, représentant légal, convoqua une deuxième assemblée extraordinaire en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. L'assemblée avait pris